Papa ye. Papa violez moi là. Moi là papa. Moi là papa. Moi là papa. Azana 14 et demi. Azo comme ça 15 ans. Moi là. Violez moi là. Terminez vos calimans. Moi là papa. Vous savez. Excusez, vous êtes en état d'arrestation. Maman, excusez-moi. Mais Mouchopi, ne pas bien, ça va bien, ça donne. Papa, mon condi, moi là, papa. Mineur, ah, ça mineur. 14 et demi. Papa, là, on a mis canal. La maman qui m'a il faut dire à la 70 ans. Au Kamati, moi, mon cœur est 14 ans et demi. Excusez-moi, Tato ya mufolo na bonduma makasi boy. Yo, o baby na yo. O baby tata. Mama, bo limbisa ngana. Ngala limbisa yo. Mondo ya ngai papa. Yo mukolo boye. Oya za koko na yo te papa. Oza kutu mukolo na ngo kobota ngai. Oko oyo koko na papa. Selinga boye pona nini papa. Mucho. Mama, mukonzi. Ngala ebi mwana na âge à 14 et demi te. Nebi mwana na âge à 19 ans. Non. Yo papa. Tuna yeso ki ye mutapa abota ki ye. Ngabu kokolo mwana. Na bota mwana za 19 ate azana 14 et demi. Boyo koma ka ndenge ni nzame. Muchopi. Zerana. Muchopi. Le bateli kamu. Ana bali kamni. Même papa ne va pas passer Yo koma ki combien aboni? Nani? Ngale ndo leka na ngai mo benga ngana sombele secret. Lena ina futi na kati na pesi secret. Akangeli nga chambre. A violer. Mwana ngade bizade. Papa, kutika muto te papa. Kutika muto te nzama bomenga mwana. Abomenga mwana. Mwana ngazo. Bakisa mosusu. Zira. Bakisa mosusu tina bilamba chama. Violation de mineurs et puis na kuti yo na kaya flagrance. En flagrant délit. Muchopi, dis moi Muchopi. Qu'est-ce que ça y est? Allez,